Depuis le Congo était Congo, maman Denis côté biso likambo yo. Papa yembeli mwana ba jeton na nzembo. Papa saleli mwana jeton. Soki bino bobi keza pona didité. Bongo sozi wana boke ko zwa. Ya talon na maman na Chine tindeli alata na clip bukani. Et puis vous sous-estimez l'idée de la biso biloko solo. Louis Vuitton Luka Didi. Ba H&M ba Luka Didi. Ba Louboutin, ba Balmain ba Luka Didi. Vena ba anti-valeur mikolo baza. Wana ki anti-valeur. Oh. Ndeni ko yimbila mwana. Ande tinga bona soena mwana na mosali ba émission. Siko Charlie Pakalingo ma fingi fali mwasi. Bana oya ba TikTok soit disant ba warrior ba bi Alexa finga hérita c'était à une époque. Ba tout ba lo ba keti lelo il y a des warriors hein, et il y a des toi ba vient na biso musu na baninga warrior so pe na victime ti le ba rappeler nga mon mérité et puis ça nga kanda mo to ba rappeler nga mon mérité. On comprend? Ti le ba tout ba rappeler nga yango ba mo ba rappeler nga mon mérité. Au finga ka hérité. Atekinze bona combien hérité? Pour baninga ba mdo hotel na 100 000. Au moins makambo bakisa ba chiffre bongo za kaka pona bana basi au moins azui appartement mo eza $600 pour a flasher ba master année design appartement yo ko na zonga 800 na zonga 1200. Parce que vient na biso Charlie Mpaka aza auteur ya déstabilisation ya la team Wata. Aza auteur ya déstabilisation ya la team Wata. Je dois interpeller héritier Watanabe. Ponga Pakalingomba nga osanini. Porte-parole mukolo bongo talibandi muneno kasa base batondisi mai. Charlie Pakalingomba. Comprendre? Charlie Pakalingomba ali bandit. Net on a finga te na ba oza adjectif qualificatif. Ali bandi munene, ali bandi munene ou pas? Si ba nshira boy. Nga sepe na nga na monte. J'avoue ici ngai et swinga. OK. Ba sambela nzambe na réagir te. Pour ça on réagir pas na été Charlie na Kenya. Nga Charlie na Kenya. Charlie na Kenya Charlie. Na leki. Pour leki musika na Kenya rapoto na zona na kana na pali. Nga na interpeller ka Wata boy. Wata hérité Watanabe omis album no ya bien. Chemin de la gloire. Et là on a misi elle en bien que former cette et milango kaka mais ils en ont bien. Ça la promotion na yo ngo sana ba top Congo FM wana na ba français na ndam mozolo bala sala ngo na ba ndenge nozo sala ngwana. Zo comprendre. Ça la promotion na ndinga bien kende na ngo malemi bondo ki na ngo nzamba sunga ebeta poso pe ebeta tribité. On a chance to ba album les a bien toujours ba bien sur album no ta ba hérité. Ta ba hérité musu bina. Donc biso bina un moto ba sur album les a bien na nema bien. Que ceux qui va tanga comme ya hérité au moment na on ba page nyonso bati ba finge bata fali ba finge hérité bata fali ba finge hérité so ki biso to tanga comme hérité mais na minute oyo ke biso to lobima o Charles na place hérité mais na minute on na page nyonso bati on tanga nga ba to créer lo kuta metande ke bon ce to tanga ce comme ya Wata to lobaki Wata a moisi ndi ya lobby mais laisse tomber hein donc to pe mater c'est ça donc fallait quoi azani logo moi pamba pour na bango ba comme ça des papiers azani tina te muto ya fini nenge monte manelingi. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin à immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Maman Nicole Malonga, la femme forte, a une solution. On a pas problème en zoto na biso. Produit Awatosa. Baila, 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 baila.
maloba. Mwasi bizaleli, mwasi comportement. Mec il est low et changea. Mwasi taillé, mwasi nzoto, mwasi forme. Mama Nicole Malonga, ayeta solution et osilisa banete. Produit à dosa, ezoteka magambo bimba, ebaya Nicole Malonga. Ah, soki olingi fese vimba, Omat awatoza. Soki olingi moletonda, Omat awatoza. Soki olingi kwise vimba, Omat awatoza. Soki olingi mabele tonda, Omat awatoza. Mama Nicole Malonga, ayeta solution ezosilisa banete. Produit awatoza, ezoteka magambo bimba, ebaya Nicole Malonga. Omat awatoza, l'original chez la patronne Nicole Malonga. Etolo mwa papa peso vimba na pomadoyo. Ezotelisa loposo, ezosilisa bebatage, ezolongola babuton na banduta. Tozali pe na traitement pour na hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. On a kosomba ba produit awatoza, original chez Nicole Malonga à Château Rouge. Sur la rue Bustine, code postal 75018 Paris. À 0 minutes du métro, Château Rouge ligne 4. Mama Nicole Malonga, ayeta solution ezosilisa banete. Produit awatoza, ezoteka magambo bimba, ebaya Nicole Malonga. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonsoir à vous, très chers fidèles internautes. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision, sur Yeba News Télévision. Merci. Surtout à bateau, tout bas Rolanda Bisso, bateau ba partagera et puis bateau yoba commentaka ba vidéo na Bisso et ça la Bisso énormément bien. Ba remarque, ba reproche na bino yango ça la keto bongisa musala comme il faut. Merci surtout na ba invité na ngai lelo. Je pense que bozara ne sengo ya romona biso ensemble boy dio magique, trio magique et c'est peut ça bino na ba parler naza bongo ngamokote na plateau lelo nazana Alexis Wechi, chef de guerre, et puis aussi à Jos Mania Malika avec bango toromeka kosola tout sauf rien autour d'actualité, puis par la mieux place
déplacé à répondre à la question de Bisso tout. Un grand merci déjà na bateau va soutenir Bisso de près de loin. Merci déjà à mon vieux Placide EBO Business Class na Brazzaville on a na plateau balobi Flat Hotel les amoko ils ont un confort na plateau V Placide EBO Business Class. Merci aussi à les boss JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas et puis aussi na restaurant Yolo Ezo na Dallas wana chez Maréchal et Souvé et ça c'est-à-dire que kuna balia bio. Merci beaucoup bana Dallas tout ça la wana tout lia tout mela chez Maréchal et Souvé et ça là vraiment bien. Et puis aussi à maman Karine Bionsaka cosmétique bientôt na Kinshasa. Merci pour tout. Merci surtout na bateau tout barolanda biso maman Pasteur Rita la biso siko depuis Londres ba église des amoko église Likia. Merci na yo maman Pasteur Motonan Nzambe Motonan Kolo rechanter ça derrière la caméra soit aux amis moral nanga font la biso et que ça là vraiment bien. Là je dis déjà bonjour à Jos Mania Malika. Bonjour Kereti Tumpi, bonjour on a abonné tout ya Afrique Lengi Télévision, bonjour on a abonné à Yeba News Télévision, bonjour on a tout Balingara Malika Mania, maman ya Bajimo Paradis bana Sukanzambe, bonjour partout dans le monde, vous soutenez Rabiso physiquement, moralement, financièrement. Je sais que vous êtes tellement ébélés, vous landez Rabiso partout dans le monde. Merci na ba partenaire on a biso Nio Sorit Boté Nzambe à l'opposo. Merci beaucoup Nayo, merci beaucoup na ba tutu o ba soutenir Kaba orphelin et Mérode je te salue maman Yolande depuis quelque part na pisio Bambote et merci beaucoup Karine Bionsaka cosmétique bientôt na Kinshasa notre vieux Placide EBO Business Class depuis Brazzaville Balobi hôtel les rarement quand il y a luxe aux a besoin oh là la kitoko OK na hôtel moko na plateau wana donc hôtel à kitoko aux a besoin il y a contacter Kerry tu au contacter Alexis Wechi aux a vraiment orienté pour que oh là na place à bien et pas vienne à biso Placide EBO Business Class depuis Brazzaville. En tout cas merci beaucoup na bino tout bolingara Malika Mania mère Adeta Kupumba je te salue mon vieux Gelor Boulango la ponctualité dans les sons je te salue depuis quelque part. Voilà, merci beaucoup Nayope Kereti Tumpi. Voilà, merci beaucoup à Jos Mania Malika, merci surtout à votre tour on a vu aussi Koyo chef de guerre Alexis Wechi. Saluté Kereti Tumpi, saluté Mania, saluté na bateau tout barota la biso partout dans le monde. Un grand merci de savoir que vous êtes nombreux en Orlando Bisso, ça a été toujours un grand plaisir. Et Topé Sabino, merci. Lissous, pourquoi? Parce que toujours sur votre accorder 15 minutes, 30, 40, 1 heure du temps en Orlando Bino. Et ça, considération. En tout cas, merci Nabango, merci Nabato, tout Basel Sarabiso, pour tout ça, bien, ça la passe, tout ça la bien. En tout cas, un grand merci à mon partenaire et sponsor Lorenzo Papi Batoko, millionnaire silencieux, patron. En tout cas, boss, je te salue, t'es là où tu es. Un grand merci à Lorenzo Papi Batoko, patron, mon boss. Nakobo Sanate Bola Mouleki Bele Tina Siama Bele Lorenzo. Donc salut Tenae, salut Tena Mama Tina Fatouma, Basia Bas soldat, Baza Kosepe la po Mama Tina Fatouma Azali, Mama Tina Fatouma salut de loin. Est-ce que tu as la biso na Lausanne? Un grand merci na Ituni, mes mamans, la maman des mamans, Maman Mimi Ituni. Maman Mimi Ituni, mais Maman ni Maman, salut. Ituni, mes mamans. Merci pour tout, Maman Mimi Ituni, mais donc elle c'est ma maman du cœur. Donc mère moi bien pour ça la kutuka mais bien mère moi bosso là. Très bien. Obi na vie au moni so na bato ba ça vraiment important en plus na vie est important pour quand même sur nambongo moni Ituni marabon. Donc salut na maman Mimi Ituni mais maman Marcine Delong jambe la Suisse Moussakata na Lausanne. Un grand merci na Eliana Matwante, joyeux anniversaire Eliana. Un grand merci à Madiane Malika la gabonaise, maman Louise Mahamba Louise USA, salut maman Louise Mahamba, maman Nicole Ilouté Nicole, saluté. Un grand merci à maman Cathy et de très bonnes guérisons à maman Kato na Londres, saluté nayo, saluté les sous na Mireille Lengelo, tata mwasi abana Mireille Lengelo, tata mwasi abana na kolela, saluté nayo, saluté na Gucci de Bruxelles, montumoko bien, montumoko qui toros, Gucci de Bruxelles, à Ginelle Biyeji, saluté. En tout cas il parle bagi atana ninga braza, to salira si na mon temps ça là
nayebine ni osala Ginel Biyeji Ginel ngani malika loba Ginel Biyeji to pesi bambote donc saluter na ye un grand merci na les patrons Placide Ebio business class merci pour le logement merci beaucoup patron hôtel Zara Moko hôtel Placide Ebio business class na plateau on a laisse tomber na monelo via tongi wana na ebité quoi en tout cas bokinda kune belé boza dessus t'es pas les boss Placide Ebio business class donc voilà un peu. Voilà, business class, non, rappelez, bateau Bello, va éviter et Kangamina restaurant Caribou na plateau, c'est-à-dire bateau tout va éviter Caribou, le pango et lundi, Junior Pierre Oba, puissant. Junior Pierre Oba, voilà, José Mania Malika, les 30 Fali Poupa à Brazzaville, je pense que à Brazza, va savourer la bonne musique cette fois-ci. Et puis aussi, Baromona, star en média en ligne, presse en ligne. Barosa la pénana comme il faut pour presque comme on a star journaliste mon pandisa mais star ni ba mona ba Alexis Weti chef de guerre o ayebi éviter bana Brazza bazela Fali Poupa comment bazela ba Malika comment bazela équipe Mobimba il y a presse en ligne comment. Ouais, bana Brazzaville Mobimba, en tout cas, bozela Fali Poupa maboka ufungama et puis bango moko ba Brazzaville ba yebike moto azo ya kubeta awa eza musicien ya pamba te ba yebike musicien o azo ya kubeta sadi omoni ba Brazzaville nde bazana so ba yebide yake Fali ayo beta na stade ayo beta na mboka na bango sadi ba koma na sengo moko bo mo so la ki mutu mbongo o yebike ne to lo baka so la ki mutu mbongo bike ko la ka DG comme il y a nyongo c'est-à-dire o linga te loko la kengo futanga o pesanga nesko ba Brazzaville bazela Fali Poupa de ko soki déjà fala ti date bike na yo na Brazzaville ba koma ko zelo loko mbongo nyongo ba bike ndeza bo muto suka yeto ko sepela ozo comprendre c'est-à-dire na bike bana Brazzaville nyonso équipe Mobimba na Chetemba na biso Théo Mutoale Laetitia Malonga Blanche Ngonda na ba wana ba travailler vient na biso Kaimbe Chetemba quoi to bike balinga Fali makasi ba Sanga Malika Fali soka yebiso to kota concert to kantara yo ya moya kate cette fois-ci vraiment bon monde na mona to kabino to kende pena concert ensemble donc en tout cas to yebi ke mamba bien au moni pas Fali Poupa to zanga sous argument zebele yango moni ba komo lo ba ke mutu mo benga Malika to komi ko constater bo komi ko za Fali bo komi ko tie na place Nzambe na répondant ki na yebiso na bido yo monde muto o se contredire parce que même Nzambe wana o asala Fali Poupa asepela comment Nzambe nda sala biso boy asepela même ndenga pesa biso maboko mibali na makolo mibali ayebi question na sali au sans défaut po na ozana makasi mai na makila sala mambo eko sepesa pe po na lokoma Nzambe ozo comprendre donc ça dit même Nzambe place avant na kisi na bokonji ayebi ke o fallait au sala eza eloko atindaka ça na mokili parce que fallait za ramona Nzambe ozo comprendre preuve ne makamutu fallait salaka et sepesa ka batu yongo moni ba révolter ba bime belé ba sepela na kuzu ba sepela na sa motema memo ba ko manifestant ezala raté ozomona donc ça dit yango moni Nzambe apesa Fali guide azala guide ya musique ya Congo ozo comprendre qui va conduire personne pas battu balete namboka ni so président za moko ozo comprendre moko ndezala ka moko premier dame pas za la moko yango moni même na kati ya musique na génération oyo moko ndezala moko za Fali Poupa voilà ozo comprendre bon konja ka moko yango moni na yebisa bana Brazza mingi oloba ba Brazzaville ezate po bango mo ba yibiti bateli bango date wana makambo ezoya donc baza déjà au sepela donc voilà merci beaucoup chef de guerre tino baki o ayebi na yebi le pourquoi pour tous na Brazza wana na mona ki Alexis Weti à Brazzaville voilà bana Brazza ba Rosela yo okoyaka cette fois-ci pour accompagner Aigle Fali Poupa mboka na nga donc mboka na balinga makasi trop en tout cas merci na bango d'abord yo mon appel linga ba Brazzaville trop ba kunbandi on soit kongola ngambu toya to accompagner toujours Yaya comme d'habitude to accompagner grand frère na biso
nde toloba toujours to ça bénévolat na biso pour nous soutenir ya na biso. Donc to ya wana bana braza, je sais que ça fait très longtemps depuis Masamba des bons, on dirait que pour sous concert moi ya boyo ba tutu ba ya futimo ba koti presque une année. Voilà. En tout cas, je sais que moi vraiment na nzala ya wana posa ya malheureusement bino tout beaucoup quoi accéder mais seulement que bato ba ozana kati ba obeti amno lisolo comme d'habitude sous les airs des saveurs vous allez toujours rendez-vous neto ba mikolo formi cette aïe ma bulle formi cette na kanda mo saranate c'est-à-dire même na live a kuma su elengi na radio a kuma su elengi to ka nzembo on nzembo ça succès mikolo qui a amouré na succès libomo ya na disqualifié c'est-à-dire ba nzembo c'est les sous to comprendre donc formi cette eko vimba na nenga mabe le biki sinzo ezo tomboka ezo ya mabe en fait formi cette moi formi cette est un sacré album album nzembo ba 100e dossier wana et qu'on a succès moi liboma ba tiango mutaole le nzembo musique ça succès oh nzembo ma déjà kala c'est que jour wana ya oyimba on les sous na live donc bana braza ba vraiment s'il plaît et surtout que ba maman surtout le 8 mars bah j'ai vraiment temps se plater bah pour récupérer un jour on a les 30 na LRI à trouver Maranoche le bonheur ange du bonheur il est celui qui partage le bonheur va partager essengo va partager joie donc LRI Maranoche tous années jour on a donc Brazzaville bozala vraiment déjà qu'on se la biso to déjà avant biso to comme le 25 d'abord moi ça n'a Jimou Tomboya on a victime ba 4 déjà donc pour préparer terrain tout ça biso to comme on a le 25 donc to zala na Brazzaville voilà chef de guerre melanga na na yo na zé toné ya romona yo lelo ozo défendre ga fali mais oh tous monde dans les réseaux sociaux en fait on nous expliquer biso et ça vraiment nini comment là Alexis Wechi publication la page non la moni ba publication belé ba mentionner toujours comme Alexis Wechi mais quand on va expliquer biso pas doit ta la biso non en fait normalement on va expliquer quand na yo toi qui na yo je lo bima je le bima qui wana OK ta mambo dans mon au moins tu vas juste en face ta maman ndeke donc moni netto boye toza bat le fait kaka te défendre déjà fali to comment pena ba détracteur yo sakanate c'est-à-dire que tout le monde a linga fali te ba linga pe bisote ma benango siko ezani exact que au monde na lelo ba warrior to komi infiltré na niveau ya mabe ba to ba infiltrer biso but pe objectif na ezani ko déstabiliser ba to ba fort o ba toujours na première ligne ngana za victime ya ba campagne mbalibele je pense que boyebi oza ya libosote ozo comprendre ba to ba luka comment est-ce que ba ko déstabiliser ngaka ka po ba yinisanga peut-être pas ba warrior ba ne na biso mususu ba tu ko za ba ti et pas aigle moko ba yiniso ba yin ba c'est l'effort na ba to ba na kat na biso na ba to ba win oh na ba vérité na bato baza libanda on se comprendre donc ba travailler dur pour nous unir Alexis et pas aigle et si mbaraté mais va continuer à kaka ou imaginez et le on a un fake mais si on a mon moi na TikTok azo moi na moi aramuta ba burundaise est-ce qu'on a compris que ba burundaise ba jezo le kao ba roza pe na kati pourquoi on t'a lamu sango te loko wana malika mania asinga ta on est loko bien tout à l'heure on a bien tout étudiant on te comprendre que tout le monde comprendre moi qu'est-ce que uta OK pour na moni moi na tiktokeuse wana na otanga communiquer jamais pour yebanité pour nazana ba live ne dia ba 40 personnes banda au full on a full maka na TikTok na tiktoker te même sur la live na TikTok na comment 1500 personnes donc na pena nini fort par rapport na moi non on peut déjà aigle ba ki ba kata pour yim ta ko sila mbasi mamuki ambasa kimi mutaba bundis toujours OK on se comprend azul on attend do finganga oyo pe kam to finga wata soko za fanatique wata za fanatique wata pour yim to finga ba bureau tout ya aigle moi non on se comprend a finga tous les bureaux aigle surtout on va ki yo finga wata mais quand le même jour wana na moni na que to koma na porte-parole héritier a to finga aigle moi na moi si to koma wana tu vois que
toi infiltré bato musu bana haine bana ba jalousie ya biso na ningi to rapeme na aigle na ningi aigle considérer biso ba vraiment ba jaloux na biso ba sepela kate et na kati na biso na bato ba otinda bato ba déstabiliser biso et nga personne na mayele te na moto ele na ko fâcher pe na mo lo ba biloba bo écrire lo moi bien te bo ke zongi comment fallait ça nini et bien comme Alexis Bosali comme nani aigle heureusement na ba Malika Mania heureusement na ba Mimi maman Mimi tout ni mais heureusement na Lorenzo Papi Batoko oso likamoye mbala moko bosololi que yeba girango boye boye ngamo pe na maele ozo comprendre c'est quelque chose monté de toutes pièces nanga ko kolobela ngote nanga vraiment lobela ngote parce que na boye opé son impact moi dans tina tika bon donc je m'en fous mtalo oh ngamo na yebi déjà qu'il y a nango et lo moi lokuta donc voilà Emily na ba actualité ba concert ya ba des fois puissance seigneur chef de guerre wana puissance qui hérite kozana yaya moi na aigle skotanga ni na malmené bon tanga na bungisna Hervé na nzela o meyo mo na te bata photo elle va poster ba photo mais beloko wana e ile kaka mamnae ça dit qu'il va concentrer na bangonga batiki Hervé ba fanatique Hervé ba fanatique ya papa yenga ba fanatique ya bato wana tout batiki ba leader na ba concentrer nga na ndinga liboma Ozo mbona te kasi te faut ça la bon oyi bango ne bazana ngana cauchemar na bango ba reva mutoko anga nazala na bango ozo mbona so yo na misno poto musika na CA tout dans la gaulois mon aluben chami koloba yo mo loba abia ni gaulois mais c'est pelara na Alexis Wechi ça dit na mona trop na mona na braza kofi vraiment ya quartier latin asomela so bilo Richard Boilo ya quartier dans na cameraman na baido abisinga Alexis na lelo mabe azo sombi biso nyonso bilo ya pe a chien hotel la cher a futa sina kabelinga lisusu mbo na suka to mela to leto pselo te mabe ngana nga fanatique ya papa yinga ozo comprendre donc nga ba tout envie na bonga donc va révolter na nga yango ba sala bloc wana mais bon c'est pas grave bon na idol lisusu na vali na balabala tout na warama malien fanatique papa yenga na braza asinga Alexis na lelo ya liboma akabem so jour 20 000 francs CFA OK tu comprends donc ya ba quatre route na à tout moment na poto route na moni on ba lebele batona tout ba arriver Alexis on montre ko ba luka kanenge nini photo déstabiliser ba benga na Alexis kuna to ba beba na Alexis silika longwa aya boye sko ngai natiki noche natiki pole natiki Israël pour na ken Égypte place libabe ozolata molili Égypte plutôt molili na molili habité Malika tuna JDT bana no saba nzemba ratati tuna est-ce qu'on nzemba ça en Égypte tourner ça voilà Malika s'il faut que ça quelque chose na makambo e komeli Alexis Wechi makiona montage et tout s'il faut quelque chose eza mambo kopesa ngo tukopesa ngo kutu vite eza mambo tokopesa ngo vite et ana batu mususu baninga bakata bango mote il faut bakata na batu ozo comprendre ba benda baninga neti singa matembele ngana benga ki Alexis na bi Alexis eloko oyo parce que toi na batu musu na réseaux sociaux oyo ba yebi téléphone moninga ni na zabwe na faux quantité sur je jure sur la tête de ma mère na sa mabele na faux quantité na yebi pende ba sala faux quantité mais toi na batu ba spécialiste na mo ba la raté butu pour créer 5 faux compte pour kanaka Alexis Mkolwana fa finga na ba faux compte différents ozo comprendre ça dit ngana benga ki tant que youtubeuse tant que na vanda pe na bateau ba ko détruire vie à montu na dans moins de 1 minute na benga ki Alexis Wechi nga ba Alexis eloko yo place bateau ba penser que ba sali yango eza bateau wana ti eza bateau intel eza bateau intel ozo comprendre peut-être bien non lo ba bien okini na lobité na debi nanga tant que youtubeuse to vana na bateau peut to yebi que oyo ana facilité ko détruire vie à to yebi on a compris que eza ekiri ya bâtiment ou association de malfaiteurs peut-être ba boy ko perdre bango ba ni ba perdre pe kana bateau ozo comprendre ba ki ba créer le quoi moi je pense que bateau ba ko encourager bango batama kiona ba ko encourager bango en période de haine ba ko encourager siko bateau ba salela ka Alexis ba faut compte pourquoi quand des bateau le belo comment c'est très important Alexis a du genre bateau ban viaka na sa motema mais en public boye ba ignorer ozo comprendre ça dit
parce que il y a des musiciens belé balinga ba koma Fally bakoma pe na Alexis na bango moko bakoma pe na Malika na bango bakoma pe na Liza Queen na bango bakoma pe peut-être na Vali Tambo na bango bakoma na Gel Show na bango, mais tellement otikolo koma mutu wana te eloko pe ça passe yango wana yango so moni bayiba bimise lo mo pe na Alexis wetu bayiba soutenir po bayibi ke timu kile kufa ba otikolo zo Alexis na bango te. Ozo comprendre? C'est-à-dire place ba bimise lo mo boya Malika bayiba soutenir ya mabe pour baby ke ba tikolo zo Malika na bango te timu kile kufa po ngane na boy atanzamba bandeni mukili na ozalaka préférence na nga Fally Ipupa atanzamba bandeli biso to nzamba oboma biso abike lobi na bandela mokili nesa nzambe salanga ka Malika atasalinga taba na linganga Fally na yiki nzambe salanga ka Malika pe congolaise pe Malika na tango atasalinga mbisi chauffeur au péché nani azala Fally Ipupa pêcheur na pêcheur ateke nga ta pas Fally ateke nga ta pas na ke tu pas ça asanga ala milango aigle Wario à vie Fally ou rien. Ok, très bien. Ozo comprendre? Très bien. Fally ou rien. Donc ça dit beaucoup ya bosali ba faux compte bo bimisa c'est comme si ba traiter yim sa mutoka Alexis nonda zabui aza Wario kutuna ntetolo ngono ki Wario. Donc yindi ngazana aza Fally Ipupa. Oh. Na oui boye ba te. Alexis wot omoni Fally place avandi. Bureau place avandi. Photo lo baba vérité. Très bien. Fally pesa vanda ayebi ke oyo azanga aza vrai et puis ayebi ke Alexis atana salen koni qui vrai ce que leki comme yoti ok on comprend qui vrai ce que leki comme yo malika misi matière voilà suka na matière qui vrai ce que leki et comme yo voilà. Donc ça dit comme il se ko te muto kominga pour comment ta ba salenko mais ozakanga ozo comprendre ce qu'on lecture za bongo bato ba boye ko za ba Wario ba suka na mon petit monette biso to ndima to ba Wario ko za la Wario le but que na esclave Fally sauf que erreur a Fally non lo bango de té na public très bien non lo baté nandé na lo baté moi na nga soka za ma beno que traiter des femmes voisines té papa na nga so ma papa na nga peso za ma beno ko traiter des voisins té so papa na nga ma beno lo ba on a kata ndaku na biso et inda pe mon na kata ndaku biso na biso to inda kati oh ya omoni mania pardon na katote ya omoni ngai les gens peuvent tout dire sur Jaël mais ngai pour moi Jaël c'est une bonne fille oui il y a kapena mais to gérard on a 4 oui pété oui bimra ya mpepa makasi na mamania a to vanda na mamania a yepena bo sepelité bon bo gérer on a 4 bo vanda to bo bebi ke intérêt zanani maranoche donc voilà. Donc pour nous conclure notre histoire ya Alexis c'est-à-dire au moins ba page Naba YouTubers ebele o balinga ko détruire ba vie bato balinga ko mona te eloko moya moto bima o monika mbang pas aucun poster bato ba destruction na place de ko vérifier journaliste investigation bon neto ba biso tout ko ba journaliste investigation to komi pe na poto ya pe pourquoi to ko ba journaliste investigation pour ngana Alexis to ko s'investiguer na histoire mo be to poser question to ya ozo comprendre donc on a ba petite chose et ça ba biloko ba association de malfaiteurs ba ngwa o détruire batou ozo comprendre ngai na lobango Fally ou rien na linga Fally préférence nanga artiste nanga na lingaka poto ou pas etalinga te Fally ou rien poto ou pas etalinga te pone pe na kumisa Fally boy na benga pete watina ya basaki ya loso na tera provision na ndaku nanga mais na koya ko lobela ka Fally si ata na somi mutuka na mbongo nanga na yo lobela ka Fally ata na ke poto na mbongo nanga na yo lobela pe ka Fally Fally ou rien merci beaucoup bino bato boyaka o bokoma beslepa ba mise po ba mabi ba poto te beaucoup tane na ba opportunité te pour Fally pe so bengi yo muto na oloba ke nga na au milieu du village o kende mbango oui besoin de ba opportunité te oui poto ke musika te neti na ndimi nga na esclave ngai na esclave besoin de ba opportunité te mo poto ke musika te o moni na esclave te na ndimi po
elo mani alobi yango na so ba bengi oboya te no chepena bengi o komisa ko mi komisa sous danger o ngakutu no cha bengi nga est-ce que yo ba bengi yo o mi komisa sous danger mo bosa na koloba na TV ke ngai na esclavité dans apo mi di village a motute po nga na lukambongo nga moko te nga pe na lukambongo nga mo na lukape poto nga moko mais non loba maba falite voilà merci beaucoup Malika José Mania Malika na biso ano kapoto nga mais so zende lo kona lukanga moko pona lo maba fali non loba te dana loba kata fala ti pantalon tuboka ya loki très bien ça bon ya bon makasi on peut s'en ravaler to changer mon système esti voilà mais chef de guerre baby ki tina na tunu question o ngamoko aujourd'hui on l'a Charlie Pakalingomba ba dire na ye réaction na ye on a pas toute la question mais non envers Fally Ipupa ko traiter Fally des mois-ci en fait bon à faire 100 000 $ pour Nzembo c'est ça koyoka Charlie Pakalingomba lobi ke bazoko ça en fait nazo interpeller héritier Watanabe ponga Pakalingomba nga osanini porte-parole mukolo bongo talibandi muneno kasa base batondisi mai Charlie Pakalingomba comprendre Charlie Pakalingomba ali bandit let's on finga te nalo ba oza adjectif qualificatif ali bandi munene ou pas et puis à 60 ans 60 ans si presque porte-parole mukolo kolega porte-parole mutu yana donc yem talikinga na mukolo Laurent Sokoko porte-parole à l'équipe à Gérard Laurent Sokoko. Après Laurent Sokoko, porte-parole à mon colo makasi bon à rata vie. Charlie Solina Nyangwana. Charlie Pakalingomba. Nous n'avons pas cap, n'avons pas kamakasi. Tala libandi. Na Rolandeta. Ba diamba na meni ba bangi ne bele bela meli diamba langwe avant di na fond c'était mai pe na ninga mabete. Wana mutu na PC mbote grand protestement disuka yo go permettre mutalo bana Fally bongo te na plateau non au tient on peut na attaque yo besoin au milieu du village vous faites les choses sérieux ne boloba boleki na biso mais muto traiter Fally de mois-ci c'est-à-dire que des PD tout ça aux yeux au lekisi au tient on peut na attaque fallait un jour venir en Astemai bon aboka pe bien ana ninga bien bablo musubo ko katango na ipete ba beba na ndina ba fallait beba na ba tuta ba wela ba sala cop ni pour beba ezaka a décider na akoma au milieu du village ma bêtise bien ba décision na zo voilà mais siko ba propos misusu bino bo ba bo sala musala on se peneti professionnalisme ana ninga professionnalisme o ebite que ton obimisa bien que créer polémique ne bolingi mais o léser puis ba tu misusu siko Charlie Pakalingomba fini Fally moisi bana oya ba TikTok soit disant ba warrior ba bien Alexa finga hérita c'était à une époque ba tout baloba ke ti lelo il y a des warriors hein, et il y a des toi ba vient na biso musu na ba ninga warrior so pe na victime ti lelo ba rappeler mon hérité et puis ça nga kanda mongo to ba rappeler mon hérité on comprend ti lelo le ba musu ba rappeler yango ba on ba rappeler mon hérité au finga ka hérité ba vient na biso misusu et puis ça nga mama na kanda tina lobiango po pe ça nga kanda pona la zo baté na la mukata no finga retira pamba bandaka ni babandi boy monga ni babandi boy na finga pété na loba vérité yo oyaka ko répliquer na loba pe vérité bango donc et comme beaucoup mélange de chargement boy na bato libana na bango tuba no taka nga na bato baba soit disant ba warrior mon boy ba zoba ba no taka nga hérité asko pour bo ki pété mamsu ba ngan bato musu so bino boko kana no kan mtema ngana ko kan mtema te pour na Fally to zandenge moté on comprend très bien so bino ko kana bino mtema ngana kokanga mtema te na za bongo parce que olinga te ba finga ya na yo PD yo c'est pas non impossible kingani na vani boy ba finga grand frère na ngai PD parce que Fally pona biso a grand frère pona baba maman aza mwana aza leki pona batu mususu aza ya aza tonton na nani ninge to la biso na la famille warrior vous comprenez donc ton mo finga fa eko soit biso si ba nshira boy nga c'est pe na nga ngota j'avoue ici ngai et swinga OK ba sambela nzambe na réagir te pour ça na réagir pas na été Charlie na kenya nga Charlie na kenya Charlie na leki ponga leki musika na kenda rapoto na zona na karna na pali on comprend on a ça pour tout Charlie Papa ben na bien na kati muke chef de guerre pour chef de guerre il va au Kenya tout aborder ma bé ozo comprendre
nazwino maloba ya Charlie azonga la timi wata pona poto parce que vient na biso Charlie Mpaka aza auteur ya déstabilisation ya la team wata aza auteur ya déstabilisation ya la team wata avant on a zongela inanu na kenon place nani Alexia Lobby po na vient na biso Frank Stemai vient na biso Frank Stemai ngai na finga tete mokoni sa benga na plateau na madika ya na yambo au yamba ngati ngandi msuko na finga te au yamba ngati me au yamba vient na biso Frank Stemai comme yamba ba gouvele gaulois o yamba mwana ana po yo aya toute la fali bordir o atana niveau ba tout bo yamba po ba critiquer fali ba atana niveau ya linjaka ta ya bureau fali moroti ya biso bureau te biso kaka ya ba journaliste o kutu te ba journaliste warrior kutu te différent hein ba journaliste warrior ne so pekati ozo comprendre ozo comprendre très bien ok bien ba journaliste warrior ne so pekati batem souvent ba niveau ba Alexis Wetite ya ba Valdi Tambwete mais vient de biso Frank comme on yamba bango ba yipi ba tout eli fali mo bordi bosi bo kotisi c'est que bo se pela na bango bo yo bo se pela na bango ba ka tout la ba fali bordir pongani na boy non finga na ngate mais non tout à bordir mo bo sagement intelligemment o yo kapika choki o zapika choki ozo comprendre c'est bien. Et ça peut m'abbêter, bien sûr, tu peux la banque, on peut m'inviter. Mais bon, il y a quand même, coller la tête, on vient de voir, il y a mis mon tout, à tous les leaders, on a vu ce bordir. Ce qui, Alexis Ouetchaïe, qu'on répliquait, et comme ça, qu'un poli, comme on canne là. Maintenant, on va qu'il y a Charlie Mpaka. Fallait en abattre au canne là, été. Tout ce qui bureau et ba warrior ba oya ko tenir rigueur et pas Alexis donc ça dit c'est que na ba infiltrer bazar o ba kenda sola na ba tumusu na ba pembeni pourquoi boboya ba tumusu ba répliquer moi c'est fallu ou rien ce qui m'était tout est fallu bordir ngana yo tout abordir non tout abordir siko intelligemment pour que tout abordir ninga ba fou na ba folle les alliés vous comprenez parce que le cas de l'état de Jetapoana non yo tout abordir intelligemment mais pourquoi on était Charlie Mpaka so t'était fallu moi si c'est que ce que fait c'est que faut tout monde tanga ba musicien o ba pe basi balata ba jeep to yebi ba on pe na kata musico ba musicien pena balata ba jeep pe o to yebi na ke musicien mais moi si basa mikonzi to yebi bango basa ba politicien to yebi bango ozo comprendre to yebi bango très bien to yebi basa ba politicien to yebi na biso mais tellement to zaka bien éduqué yango to lingara te mais ce que tant bino boyaka ko traiter fali moi si fallait aller ki na bino o boyaka bo vandi bolali bolamu ki boye bo traiter fali moi si fallait za peur de famille biso soir à biso te mais sikoyo bino nde ko choquer ya bino nde choquer pour bino ma finga ma boya ko finga fallait za ka pédé mais ce que ya bino bo sa ba hypocrisie bo bomba ke bino ba pédé te bo bima pe ba pédé te mais ce que le cas biso to bi ba vérité ba miso ba bima pena ba pédé c'est que biso tout ya ko tanga ba combo voilà maintenant moi tangi comment fallait je pense que il déranger te j'espère il déranger te Charlie Mpaka et déranger pourquoi il fallu parce que so ya qui va tanga comme ya hérité au moment na on ba page nyonso bati ba finge bata fallu ba finge hérité bata fallu ba finge hérité so qui biso tout tant comme hérité mais na minute oh que biso to lobi mam o Charles na place hérité mais na minute on na page nyonso bati on tanga nga ba to krenga lo kuta metande ke bon sko to tanga sko kombo ya wata to lo ba ke wata a moisi ndi ya lobi héros mais laisse tomber hein to ngato pe maté c'est ça donc fallu quoi azani logo moi pamba pona bango ba comme ça des papiers azani tina te muto ya fini ndenge mutema ne lingi ngana interpeller ka wata boy wata hérité watanabe omis album no ya bien chemin de nini chemin de la gloire et là on a misi elle en bien que formi cette et milango kaka mais ils en ont bien ça la promotion na yo ndongo sana ba top Congo FM wana na ba français na ndam mozolo bala sala ngo na ba ndenge nozo sala ngwana zo comprendre ça la promotion na ndinga bien kende nango malembi bondo ki nango nzamba sunga ebeta poso pe ebeta to ebité on a chance to ba album les a bien toujours ba bien sur album no to ba hérité to ba hérité musu bina donc biso bina un moto ba sur album les nango bien na nema bien parce que
to boy to le pour comme yo biso ndo ça album ba succès oh exemple biso te qui formé 7 né ma case mais l'album tout ba meli on biso ndo ça un succès bon au sein mon salaire pour les bien to encourager nous soutenir pour la pour la to bisa bien comme ça au tigara erreur faut bolingi reprocher vous comprenez oh ça la promotion album non bien ça la promotion album non comment rotina batu no ba finga ninga boyo to ça lion nini hypocrisie ma casse pour Charlie Aza porter parole ya héritier c'est-à-dire que le fait comme ça album né Charlie leki na TV ndia yo loba et ça héritier mutatinda ki yo loba donc mamba lobby héritier za conscient na ayebi wata ayebi oh bon il y a biso rende soir mon net mon to répliquer te pour am su ya sinka to lobby ga wata des fois on est pas biso beto on est un incontrôlable na ko perdre na combien incontrôlable na mo tirer na mo tirer na ninga désordre donc c'est cela normal apeki sa batuna yi to na posa mwana te musique ya ko finga te musique ya ko traiter bat ba PD te pour ça la succès son nzembo za bien et beta bat ba linga on alle katanga ba titre ba nzembo na biso tanga ba bible la reta ne to tanga ba mede ne to tanga ba mal accompagné to koti sango batuna mitu ba garde du cœur to koti ba science fiction to koti sango batuna mité mana mutu na bato balinga falite balinga ngo po biso to kotango ba na munoko to loba anka ba comme dans ce tout ça promotion tant ça promotion famille 7 no loba na ba titre ba to yeba ba titre banze mon abiso zo comprendre voilà ba sala bongo to la kiso on dit ba sala ba ko finga etina te pourtant ko finga na ba yebit ya bango eleki na eleki ba bongo mais ya biso eza bongo te ba yebi et puis eloko ma beza nini bo bimisa album na bino bo yebi kututé et ça une année na marché tout que ça 3 mois na marché boyebi no ebande na ngona suka na ngote soki nga naza héritier wata na ko interdit no batu na nyoso ti bo kende kuna na ba émission bo toucher komba mututi bo banda na ko sala promotion bo bando teka na ba kombo ya banzembo o tout ça na kata album de Alexia Utoloba ozo comprendre mais soki bino boye po biso to ya bo ata to continue distraction famille c'est ebeta kaka ebeta non kaka pour des mais ko bino so bo continue distraction olali na bino au moins te ba voisin balala otala 42 chansons na ba vina biso mo dogo barambo alela ti lelo batana yake no lecture na studio ba vina biso ba JDT molopwe yango moni bikinto na zaki na vision asala nini aboya ki na ye aboya ki gaspiller temps na ye na nje momo boy oyo e beta te yo kanate ozo comprendre pas bebani na bato tu asala bazana kanda balekisi batana ba ona ba studio ozo comprendre vieux wana ozo comprendre tout ça là biso to continue na distraction nje mona biso ba meli ba mbongo ba yokana ba zuite akosi bon akosa bon nje mona bia eza normal nje mo beti te coticité ba futa bondeni nje me coticité biso to za na problème te biso to ya ta to bito kota la distraction famille c'est et beta kaka ozo comprendre ne bazana bana devoir makasi ba ebité famille c'est ou même ba on a dimension nini baza distraité est-ce que tu as fait mon conseil bon tu peux savoir ta conseil hein tu peux vos stratégies tu peux ça té musique bino monde boya ko sala ngo biso mtotinda binoté ozo comprendre et puis ce qui peut ba ko finga fali o bien fallait ça le roi Joseph na Bible OK bande konae mo ba tekaka Joseph pona jalousie obi jalousie o teka Joseph e uta wapi pona vision et Joseph bakendo teka Joseph après suka na ba se retrouver kana maboko Joseph ozo comprendre il faut ba que fallait ça le roi Joseph na bango vision ba rêve na bango lelo fali obi na kati ya monde oyo toza na deux sortes ya bateau na vie lelo to na bateau ba okoma histoire to na bateau ba raconter histoire fali akoma histoire pour yebi déjà passé ozo comprendre bateau ba finga fali lelo rêveur bateau ba finga fali lelo complexé ba comment luka ba sala o fali ça sala le passé on a dit fali akoma histoire yango lelo ba comment luka ba sala ngo ozo comprendre maramutu ba finga fali sala ngo lelo boyo ke lengi don beta na salle boy vient biso waze ko artiste tuki datit na dida arena eza problème te lelo ti boyo ke sengo ya ko tia date nani oh avant na botia na date il faut no bitumba faut no kombe si la pas ba combattant nani o apesi bino lengi ko tia ba date na poto c'est fali poupa mtalongo bino na bitumba ala kisi bino ke bokecho azelo côté o azelo côté bo ke ko tia ba date bobeta
Ozo comprendre? Même ba vieux on ba wazo kati ba tia ba date. Avant ni pena lobité. Ba se pena sa mutema soki mwana ofale azala kité. Soki mwana ofale azala kité. To ngeto suka wapi? Ba kangi biso 10 ans to beta concert te. Soki fale azala kité. Yo na bi fale azala quoi Joseph. Alors c'est la bino makamba bien mais bo linge karaté bo linga tibote kai. Ozo comprendre? Mais souka kote kaye bozongi na sama boko na makolo na ye. Tala lelo bazongi na sama kola fali ba tie ba comme tie ba date na poto. Merci. Voilà. Merci beaucoup José Mania. C'est na fongo lo pona Charlie Pakani lo ka beta ki. Soko za sage. Azonga lisuti. OK. Ngai, nga bon, tenga fona traité pena na moya. Moi Charlie pense na. Charlie Pakani. Bon, non, long. Comme Charlie na long. Pour be arabe de tater karaté. Charlie Pakani. Charlie Pakani. Moi na zana. Na longo lise musala. Moi Charlie Pakani na longo lise musala. Moni na zana na longo lise musala tozaka na belo na sa pona longo lise musala. Oh. Ya solo. Na longo lise musala. Bon, tout ne osali be po anini. Peut-être qu'on moluki. Pona lobaka nyonso te. Na mama na lobaka na kalana na lobaka nyonso te ebele kuteza na lobati. Mambo lobaka. Pona lobaka na kalana na lobaka nyonso te. Eze ebele na lobati. Tout ko na bimisa nyonso na ona bombaka na bimisa. Bango monde ba ko duke bakabu. Maigena ko bo doser atika kita. Na bango ba asila ba. Ba ne mo ko tu. Charlie Prince. Charlie Prince c'était. Chacun porte sa propre charge. Il y a Charlie peut se renseigner tout ça. Ils appellent qu'à les passer na rattraper. Et ça logique, ça pas bête. Soki pakana. Ami ne pola. Nabi bo. Charlie par ami ne pola. Et puis Nabi. Nadiamba. Diambe police ami. Malobeza pa na ngai. Eh, yo ibili. Yo mona diamba te. Malobeza pa. Wa normal. Chante ça. Botika Alexis Stila, s'il te plaît. Non mais non. Oh, c'est un avertissement. Botika mo changer mais bozozo misanga kana pona ngakala. Ozo comprendre. Totika mutu so déjà ici azuba décision na boya raté au saibilo ko ba sata provoque Jésus. Ozo comprendre. Donc bo silama. Ba Charlie na tout ba silama silama. Ba ils a bien te mamso e obima ils a kitokote. Et puis to qu'est-ce qu'on a conteste oh, likamba $100,000. Pour yango de mutu ndiye sala ki kabimisa bêtise wana. Mais na bien soki mutu lobi musique na ye poko to musuna ki babio musique eza biloko olete po pesi lango prix na lobi tokenda même na gambela okeka abo safu 5,000 kuna safu 8,000 mama po ni mninga teka 5,000 yo 8,000 eza prix na nga abi eza prix na nga apeso ka pasa eza prix na nga so ni ke somba ya 3,000 po ebi ke ya 3,000 ane eza makiona yanga biso so lingi te o ye eza ya ba valeur parce que souci obino bo yo ke eza nini. C'est parce que $100,000 est ridiculisé par Nzembo Nabino. Té, mon tabi Nzembo na eza $100,000 to kendaka ko somba biloko même na ba marché. Vous comprenez? Nena na ti plastique na ngabo na somba comme pas et pas Chloé Mukuna paradis. OK. Ozo comprendre na prix na yo ya taki na linga kana soma on pona telle sa qualité mais ça ba place muso bote comme $5 ba $7 pour ni na ke place on ne bi ke za ba makiona mieux vous na binisa $15 na ngato $20 na to $30 na somba ya original siko soki Chloé Mukuna bi ke plastique na na suka na ngoka $15 na yo kapasi ni so ça pour ça on reçoit. Siko eloko bino enyoko la bino na ba yaya ba oleka ba émission Nzembo eza nini te Nzembo ya qualité qualité Nzembo na bi 100,000 oboyo kei kene ko luka pesa ba 10,000 na ba 20,000 yango ne kanga mi likolo eyokana te 42 chansons ba pesa ba 5,000 na ba 2,000 na ba 3,000 eyokana wapi peut-être na ko pona nga il fallait ba artiste ba sepela nango pourquoi soki ba tutu balandi likolo ana mote ke ekosala nde ba tolela ke ba artiste ba pauvre et ça que artiste a comme riche plus vite. On réfléchit ma belle. On réfléchit bon côté. Non mais fallait pas sepela na. Ba ko sepela te po bango ko pa 100,000 yate na nzia na bango. Na Nzembo nini na succès nini. Nzembo poko sa tolu belika mo ba vile biso ba baza ko tomboka ti. Ta so ba liba mbonga bato ba Nzembo ba pese bango sko bato ba o se retrouver te ba Nzembo ngo ebeta te. Kanda. Siko yebisanga muta bongo kende 100,000 même na bato wana ba mesana na ba yimba bango ba yebike so na pesi 100,000
mpona osepela vie na biso adof tila mwinda ayebi ke soki aye apesi 100 000 na aza ya kosepela apesa double na mbongo aclip esangana epesa ba 170 000 ba 200 quelque ozo comprendre siko eswisa bino mitu po bino botika nango te ozo comprendre bambongo batransport oyo bapesaka mpaka tia bacarburant nde eza bambongo bakenda kosomba banzembo na baorchestre mosusu eza bongo ya bongo te chef de guerre na réfléchir mabe mbongo ya carburant bapesaka fali poupe eza ya na valeur ya banzembo eza valeur ya banzembo bakenda kosomba po bamusicien mosusu yango moi likambo 100 000 etokisi bango epesi bango kanda bakomi koloba bilobela justement la malika mais l'invité chef de guerre pour la yo lelo pour mon tuba classé numéro 1 en fait face à la critère nini pour la frère na biso oh le fort tu expliquons trop pas comprendre le bon en question pas tu comprendre tu en fait tout faut nous clair Gauthier Sey oh il a expliqué que pour naie pose à la grand ou soit numéro 1 il faut ba grand au ba les ba reconnaître yo ba pesa ba loge et tout et puis aux a la belle voix Kerit, oui, il y a un bien. Côté c'est beaucoup de lobby na nenga politique, botti on la table, il y a un bateau politique pour débattre. On peut qu'on ait un mail. Maintenant, à quatre ça na musique, le fait que défendre la bazoba, il y a pas comment na zoba, il y a ma casse sur ça. Tu sais comment? Yo moi zoba comment na ki zoba moko don habiter na définir on dit. On comprend. Donc jamais na plateau à sérieux boy. Tous les moments au zoba lobby, tout ça on t'en décortiquant. Et si matin. Ah bon. Et que maman lobi est en sens T donc voilà on a coquille quoi expliquer non expliquer non expliquer on est tout le monde sait déjà maman lobi za bête ça ba tout basiliki na ba tout balinga bisoté ba monde qui a lobi buzoba et puis on dit moi comment nigga zoba boili ko défendre ba ministère est-ce qu'il a pensé dans quelque chose est-ce azoate loko comment ba pesa ke ba yo éviter que ceux qui au commis ko contre fali au koma zoba neti ya koma oh mais Gauthier c'est à comment ben zoba tant mamba lobana mama maloba mama bana ke zoba mto loba e zoba pena on ke zoba pour toi na matière ya ndambuté à toi na matière ya musique makasité okoloba bongoté on comprend très bien est-ce que tu robelo bon parce que quelle l'idée de vendre boy to lo bela maranoche to ziba propos ya moi nana to condition l'analyse ah qui mutu munene bon to tiens non jamais impossible tout ça monter et puis tant que dans ça banalise yango et puis ça nga passe na yo ka posana ke zota chemise à paradis na pesa ya la matana na place ta la biloko la ta ala tibende ta la te imposo na la chemise te sala mawa côté na sala ni maninga nga pena pesa nga mama kazi yango mo nenga tout est bordité apesa nga donner yo ka posana na bise ku paradis na bi so na kuta na opportunité tangi sena ta ba chemise mkono kuta opportunité na PC apesa mawa apesa nga mama kasi ato chemise kala ka o pesa na bien mon blo ala tate ne yo ka mama kasi na ebiti so na mona photo ni mwana sala capture pona la tata paradis lembisi mutema kabela ta ba chemise na biso za nditi mutu mo boye na yo ka ke mama banzo mikie miso ba banzo mikie bien mo so dans ani tout mikie mo comprendre que en exemple mona ke loko mais ndeti a maladif loko éthiopien abela na mona ke ba kokana yaya o mo petit na biso mo musicien abo ba to bangambo ana yana mo muindo njoto mikie boye tinga pe na mona kokana njo Kenya wa kimamba wana joma wa Kenya kimamba wa njoto e ba to wa kimamba wana Kenya no ebiet a muindo boye na mona ke ba forme ana tala apesa nga mawa yena ko kutani pe na beti na nga ete et puis makamba lobby eza le couteau bi poni ba venir so bandima fali man to éviter to vendre ça to décortiquer on buzoba oyi bandima fali poni vie wazo kati date na dila sarena fali mtapesi boy lengeti to le quoi au moins ba Gauthier c'est na ba Virginie ba ba tout monde ba rêver to ko beta ba maso na bangote ozo ko bon to ko beta katita la bolinga te fallait ça précurseur ba ba bon précurseur les guides fallait ça précurseur précurseur makasobi balinga te nako moyo ko pe ba mo ipone extrapoler fali bien faut na yi ko le pe ba mon français avant na ya pena bo paradis la kisinga mso akomelanga OK ozo comprendre balinga te fallait a guide
et puis aussi sango lelo te kokili bango bango ba loka ba joueur ya zaka loka nini bo mema bango boya tokei wo bi botochi ozo comprendre balinga te fali omema bango musika ti mukolo limba akwa bibi no sikoboya chef de guerre. Réaction de Davido envers les Popa. Davido Oyo a Siré Batou qui rechantait ça. Oyo a Siré Batou qui Fali Poupa a usé parmi les artistes au baro figuré dans album là Oezoya tu as écrit moi bébé pour tu que Davido ba uté ko benga un album mort na Congo. Mais il y a bengi siko Fali Poupa ben impressionné puis assurer qu'il faut un Congo ya quoi apprendre puis maintenant Fali. Bon, moi je pense que Ezaba maman déjà que Fali na Liban na moraza nini makasi trop et lelo ba mon ko réagir à la face à monde donc c'est une bonne chose et déjà on est comme ça on raté. Fali il est plus grand que Mambo donc a tellement nini comme ça raté penayebi que depuis 2021 David Ando a Fali featuring. Et David Ando abandé ko senga Fali featuring depuis 2021. Bref, featuring ça ils ont un album à Davido, on comprend. Et fallait qu'il buse tellement que nous a tenté et cette fois-ci il a accordé collaboration là. Bien que le Davido n'est sur ça blague, Davido a camarade il y a Chris Brown. Non seulement ça une collaboration mais a camarade na yé. Davido habite à stade aux États-Unis plein. On comprend. Bah biti on a Jojo donc as un grand star il y a des fois mais na ndenga ba Afrique qui m'a yebiki légende na biso eza Fali. C'est la raison pour laquelle on a mon abi na koye kola et pas Fali. Na auto ça na Fali et ko ça la ki na yekola na apprendre parce que bon ba na ba on a humilité hein ba na humilité ma kasi ba qui parmi ba qui grand na bon ba vraiment na omikiti ça. Abi et aussi là vraiment na yekola ko collaborer dans Aigle. En tout cas c'est une bonne chose biso c'est penango parce que après grand so ba kutani ça là toujours le moins bien et le côté biso ma casse aux États-Unis la collaboration Aigle na Erkeli. Nous on parle et le côté biso ma casse na France ba collaboration Aigle na ba Bouba na ba Nino na ba Dadju na ba Naza na ba MHD na ba et MHD bah SDM on comprend bah toi on tout il y a on est côté biso France et l'autre conquérir même Europe donc biso et ça biso sous plaisir parce que mais comme aussi bisoté et lesquels li biso pété parce que te dis qu'il fallait azad danger à prêtre azad grand on comprend même dans Congo je pense dans bateau baïba makamba yebipé qu'il fallait danger on comprend mais après au monde bateau babo ya kawana babo ya ka parce que babi ke gagne pain na bango za komba Fali bana choité il faut pas ça ka bon mais ba yebi déjà donc et ça fait plaisir Davido ning babo tana ya na bi kenze moniza kito parce que Davido par talentueux voilà merci beaucoup Malika on va savoir quelque chose bon déjà chef de guerre à l'opinion moni noche na benga tande Alexia benga rai moni noche ndi do toloba na lobango déjà na ba émission na biso nyoso wana za richesse na biso mboka donc ça dit place ba otanga ba beta masolo ba ya ba richesse donc ça dit ya ko zangati ozo comprendre o loba nango yé moko soki ba otanga 3 personnes na 3 personnes ngo botia na ni 5 ngana zala ozo mona donc ça dit soki ba Davido ba otala que don désir quand il a don désir à lobango qu'à l'époque ba yeba ke bango nde ba Nigeria ba ndeko dominer ba ndeko coloniser Afrique mais le Fali Poupa aye ko dominer Ozomona donc des artistes et musiciens oyo to ebi azal kuanga te azal nini te ayepe ko luka visa pe pas falite ozo comprendre ana nyoso ona mokili muto azala nango mais tant on reconnaître que Fali Noche azal musicien oyo a colonisé ces derniers temps et pas du temps moulaï ba référende ba boya mais na cesse ba olanda ka ba mambo sala soko boyi misala muto ana boya pe kolanda o po sala bino ba boya mais bon là na mamuna yo sala c'est à dire après des abo finga ka ke ngate mna tinda ya pesa njembo sa ba featuring ngane mna tinda ya ke ko sa ba featuring na ba anglais mais lelo amede moi de bele maman ko imba ko bien États-Unis ebita pour mère ngo imta imba ngo kitoko kamele moi de mele to yeba ka te su ba yemba ni na kati ozo ko pour même na ba malien ba se retrouver te ozo to yeba te su ezaka langi ni tout ça
eza nini bo critikana ani yo to moins to lo barana vie. Oh yo yeba lelo keba bato musu ba yo comprendre nga pour 5 ans. Très bien. Oh yo zo comprendre lelo bato musu ba yo comprendre nga pour 10 ans. Yango lelo moni fali a coloniser atimara déjà avant la vision yo na pesi c'est mon fallait ça le quoi Joseph bande connaît ba on est ko comprendre Joseph mais par rapport à vision et quand c'est bon muté mobeti ba kendo te kai. Voilà. Merci beaucoup Malika les mots de la fin nous pour que tout kabana yo quelques citations en bateau tout ba disposer qui tombe pour Orlando biso. Beti nga ka bonde. Babli so mbongo tonde. Ouais, c'est la chité. Voilà, le roi. C'est pas pesi mbongo kuna et comme ba mo kata biso na actualité mususu zo mona. Voilà, le roi yoza moisi. Non, le roi yoza moisi. Non. Te le roi yoza moisi. Na ngato banda pana yo. Yenga tout dire. Depuis le Congo était Congo. Mbali boso na mona na ebite so eza musicien ni na po ba papa lombo wana pe batika bana pe belé ba vient so ba tabouler pe batika bana pe belé et ba maman différente. Maintenant to yoka batika nzembo te ba yembele mwana. Depuis le Congo était Congo. Na tika na ko yoka te. Oh papa tabouler ya bokele mwana mo jeton. Ozo comprendre mais ça peut problème té moi na soka za police éducation na zoka papa moi na zaraka ya mama té na lobango bien moi na zaraka ya papa na mama poni yo faut tikela moi na so bébé éducation tikeli charge à maman yo pe papa éducation ezaki wa pour éduquer mwana donc c'est que éducation moi ne uti pas yo pe papa ozo comprendre retomber oyo na bien vient na biso waze ka lobaka yena viera mboshu ba lobana te tim ko satan nzambe ba osulula bango na ba lobana est-ce que satan nzambe ba solula ba solula te siko o eza pona maratre siko maratre aluka déjà place na ye bon ko le papa na mwana na ba osulula ba ko tirer ba balle ye a royer ba place a hôtel maté. Oh, mais n'a pas sollicité c'est moi et ma cassette. Muko papa na mwana na ba oyokana maratre place hotelema aozanga et puis bo yembela mutu oyo yepe makaso lati makasi pe ba rouge ba veste ba rouge o bina pe makasi non botité o ape na mwana te mais o yembela mwana o esa koli o sa fierté mboka na biso mais biso ngai mania prière na ngezali nzamba pesa maratre mwana apese pe mwana mwasi to ça ba différence éducation. OK. To ça ba différence éducation et puis mwana na pe face à fierté de Didi a sa fierté ya mboka na biso. Ozo comprendre. Et puis il faut yeba tant ozo mwana wana nzamba opesa ye faza kana kata libala so na kata libala te ba ko remplacer ye pour via changer ka ce qui ba ko remplacer ye mwana na yepa ko mbanda mamarifa il faut yeba de Didi ko mbanda mamarifa. Ozo comprendre hein? Donc ça dit le quand to bande que on a sou na to on a souka to lobi mingi te to fungola parenthèse nango plus tard. Voilà, merci beaucoup. Mais papa yenga ayeba Eza mamé ngato papa. Te papa yenga ayeba parce que biso to kende ko s'investiguer na Alexis Weti na restaurant on a pas biso to on ba jeunesse investigation bino ko bandaka ko investiguer na mamba falite biso biso to ko investiguer na mamba bino to ne ko s'investiguer na restaurant to moni ke sindi bombo ya cuisiner azalaki si ya service azalaki na ye si ozo comprendre ngamudidi ça azalaki na mbo akela te to eza mbo akela te to kende ko s'investiguer na restaurant babi na biso na Mexique so betira ba misana ba komo ba so investiguer ba service sindi azali mais ce que papa yenga bino bo se précipiter bo zuma pala bo ke bo seli mona depuis le Congo était Congo papa maman Denis côté biso likambo yo papa yembeli mwana ba jeton na nzembo papa sali mwana jeton soki bino bobi keza pona didité bongo sozi wana boke ko zwa ya talon na maman na Chine tindeli alata na clip bukani. Et puis on sous-estime Didi là la biso biloko solo Louis Vuitton lukara Didi ba H&M ba lukara Didi ba Louboutin ba Balmain ba lukara Didi bozu souzi mo bolati bilamba ba Chine maman na tinde bino na Chine bo pesi alata te ma Denise akota likambo. Voilà, chaque guerre s'il faut passer quelque chose déjà ça ba anti-valeur à mikolo baza voilà qui anti-valeur. Oh ndeni ko yembila mwana ande tsinga bona so na mwana na mosala ba émission
ça n'a pas de sens. On va comprendre. Mais après, man a déjà le but, on a soukato selon peut-être prochainement. Les arabes que Batoufoba, H va commis en haut, niveau bazar en haut, niveau social, classe sociale dans le monde bien que Moussen Zanega Moussen dit mais bon, Moussen ça l'a vraiment bien été. Ngambo sindem enani Didier Mana kwa binga ka bon wana na kombo na e. Yeli ngabi ngabon na ndia binga bana msani na mofleri. Wa bana bude. Te na mofleri binga bana msani bonga cha. Ba iba nyonso aponi mutatinda. OK. Wa ndokota kuna na nakota kuna ba ibele pa. Oyebi. Na ebiko. Et puis ba totu ba kota kuna ba ebi. Ah ye abinga bana msate. Ba iba nyonso apa poni mutatinda. Atanga bona kombote. Asala bon. Parce que yeba linga didi ba na comportement na restaurant ba tota ba msa ba service ba ya apona. Ah. Papa Wemba. Pour nous la papa mafufu. Oh, si. Viens ça. Papa Inga. Papa Inga. Anu la papa mafufu. Te abano couper c'est banzemo. Te anu lambi la papa mafufu. Anu ma papa mafufu. Abane pe ko tandadra. Ya papa Wemba. Papa mba lubonga va kufa. Vous comprenez? Bakanda wana ndi mtesali ba bloko wana tout. Donc atika bloko wana atika Didier va nikimia. To respectake légende atika Didier va nikimia. Mais comportement ne abinga ba misana ba iba on top mutatindi ndi asala on ndi bambwa. Didier asala ngote. Didier obenga mwana musana kombo na. So bi mwana musana kata sona kombo na ki kofi anga binge kofi. Kofi anga binga. Ozo mbona. Anga binga. Musa musuza dena restaurant comme ne rifa ngabinga rifa mama wifa yaka so bon mususu comme ne so boy musa comme ne Sandra Kazadi Sandra Kazadi ngabinga na komone Sandra ngabinga viens me servir s'il vous plaît Didi a bien éduqué Didi a bien éduqué jamais maman li a éduqué muta éduqué maman li a éduqué bien ozo comprendre jamais ko benga batu ndi obenga batu ndi benga ba Sandra Zala et moi tamula ya bani mbangwa ye oh moi jamais ressemble à bon jamais ayo bona basket viola tamko Sandra Zala tamula ma mani ba sako saga de comme garde côté OK ma na ba te musanya sala na poto baba ndeko te ba ndeko te ndeko ya ndeko mwana ba ndeko misuba mikosa ba ndeko tout à l'heure ba misuba mikosa ba ndeko poni ba to mikosa ki ba ndeko musicien poni na makasi ba mikosa fort donc bamutu mokosa to bandeko na s'investi kaki ba ibo pe samba te ande côté na beta détail na sika makasi na beta détail na to ba toujours ba détail wana na éviter na ande ko na eta batu ba yebi ya ande biso to mi comme ça ba leka ya ne pas mi comme ça na leka na biso kutu reconnu po ya benga biso ba famille na mais ye no ba benga famille te ozo comprendre la pire petit normalement petit bitinda vrai rôle néanmoins vrai commun petit bitinda. OK voilà chef de guerre mot de la fin puis moni ça rappelle ba tout au bien na pasta matolo beta matolo mutamula ya na Sandra japonais ya makiona afinga biso mais yo na komona da passer mike na sima kuna ba benga na yi a changer alembi ko benga babenge bongo mingi habite na mutu na mbwati atiki na ngabna Didier onda libumne no so tra obi et puis passe mon nom parce que na commoté na commoté mon nom ba bien ba na constater mais c'est ba ken piana ba shada biso tout autre na de pas confit to bi garabon tout akina et pas papier nga abi garabon et puis ya mabe vient na dit du rasa musala makasi mais bazola inda kuna couloir ya Beckham ya Patrick Beckham annexe à Beckham yene mutabando mérité ko vendre place Patrick Beckham mais bazo vient na idi ora obika enda yoki passe moko batena annexe ezaka muta oluwe lupango mama annexe moko bo o ba pesa ba sentinelle annexe à Beckham mais bazo ba pesa vient na idi ora ya bimandit sentinelle à Beckham pour vendre na annexe ya lupango oyo Beckham avanda comme on so vendre lupango Beckham masana Beckham na pesa mo de skaza le pont sera vanda foutela ya munene ana sko annexe na onda vanda kuna vena biso edidioa ebima donc soki Beckham okota vient na yeba ke Beckham akoti donc so pe sentir azate ana risque ki faut la bien voilà et puis nizana
et puis à directeur un était dit ba dieta na biso avant na wana yebena directeur à légende yango moni na lobaka ya na directeur moko te na ba musicien tout auté mon directeur azate wana bina vérité wana kokumisa wana est vérité bon ministre biso directeur moko ya ba orchestre nyonso ya Congo oya kokaina vena biso papa na mpaka na biso papa di badiata Azate pour la. Azate pour na te azate. Connaître ngai na leki Eddie Diora na vie sociale ngai. Na leki Eddie Diora na vie sociale ngai Alexis. La directeur ya wana zo kamusa biso kasite. Ka wana zo kamusa biso ya wana zo kamusa sko biso. Directeur ya patron ba mission to ya Congo ne balobaka. Directeur ya mutaba mbongo ebele mais ndenge ni nazalaka bongo. Ve totalitaire ve bive obra uti zamba tonini. Ya kende États-Unis. Pardon. So yo lingo contredit biso. Bimise biso tangela biso directeur moko. L'orchestre Congo. OK. Ya orchestre te ko kende États-Unis za pomte mais au vent de place nini. Rôle o beka mo sa de faki yenda sala. Fane beka ma vana na sima, ya vana. Ya vana lupa mo ne bonda directeur. Et puis beka ma na mitu ke bele vive na za bonga bazo super moto. Ko na makambo ba babi beka mo lupa ma tondition. Nanzela na ekuta ebo eleka ya lekeza soute. Ate timi tu kana nzela na vina ngai. Vive na na libune ne pas le canal me kangami do nana sanga mawa. Abi na nga. Eddie Diora vient na nga pena. Ya bandal. Eddie Diora. Fais la ngape. Fingita et jamais attendre impossible de finir jamais to découvrir toujours et ça ce n'est pas si et ça biso souci et ça biso pas si to finir jamais possible et ça biso pas n'est pas bâti pas bâti et ça le beka belo non singa na azo mitu comme sous le grand sika et que kangatina couleur et puis Anex avait Eddie Diora kangama toilette beka ba Fouquet toi ya Beckham viens au carreau. Voilà. Merci beaucoup. Chef de guerre, mot de la fin, nous quelques salutations pour que tout le monde là. Beckham na ba tout ba Beckham. Ba ko ta chama. Ma ouais. Aso. Ça va passer. Beckham maman ma na pisi Beckham bambote. Mais a on ko la fille na de ma vie. Man ya mot de la fin et puis quelques salutations pour tout le monde. T'es déjà passé, déjà passé. Ya passé. Voilà, je pense que nous allons clôturer l'émission. Faut te citer oh oui. Quand on se raté mais il y a tout manifester à quelqu'un sur tes points. Toi comme beto yo capable. Mais on l'oublie déjà. Ça passe ma casse. Là on avait bâti vie on a eu ça passe ma casse et puis Beckham aussi ba mi tout kokangiti na njela et puis Beckham. Ce que fait Didier ça non pas bien. Comme tu vas te. Babi Mikoraza en route. Voilà, Malika mot de la fin. Et puis ma bé à Beckham, au Corolomata Mutuka Moto Pe Osungara vie. Et maman musique, comment ma bé comme maman musique. Donc Beckham Otika vient souffrir, mais viens à yo. Bon, sous ma biso toka émission, s'il vous plaît. Beckham va ensemble IST. Beckham. Assume veut se dire Diora. IST, ça qui passe. Ah, quoi c'est important. D'abord sur IST. Toi vas choquer. Toi je suis à vient nga so na pour ko singa na team tazuya kumbia marque X ça na wana. Mais tous avons choqué dans les Cambo vraiment de ceux qui sont des gouvernements tels que les Cambo et Eddie Diora Tony to éviter. Merci beaucoup na batutu balinga biso hein. To pesi bino ba mbote mais Jimo Paradis je vous aime beaucoup. Merci beaucoup na chef de guerre, merci beaucoup na Yope Kereti. Merci beaucoup Charles Malika, chef de guerre, quelques salutations. Merci na batutu batali biso de partout Daniel Intime partenaire privilégié. Il y a mère doublé na Lausanne saluté Daniel Intime partenaire privilégié. Un grand merci na bateau tout balandi biso eskato bungisami bolimbisa toza bato et c'est capable bosser peli bo féliciter voilà un grand merci surtout na bateau tout baolinga biso ba partenaire toi na posa na bino boya ya boya o azana produit na ye azana eloro na pour que balobelango équipe ezawa donc na bisa bino mabezali émission lelo na sir na ebité so ba chat titre nini ngana bino to mona ni bongo au prochain numéro.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.